mona maboko mise komi na suka ekendaki au Capernaum. Mbote na bino balandi ya bosolo na politique, bosolo TV, na pesi bino mbote mingi koyebete boza ebele sika bozwami partout à travers la République. Lelo toza na tongo boye, naza ko banda lisolo oyo ya Isiro pambate mikolo ebele na lakaki bino ke na koya na Isiro, na koya kotala bino na Otuwele kasi nazwaki ngonga te. Tozali na nord ya République démocratique du Congo. Awa esika ba frontière ya li lokola Soudan e ko Kabola Uganda ezali pe na nzela tosali mobembo molai. Finalement l'objectif est là qui tosuka awa na Isiro parce que en arrivant nous étions dans l'obligation ya kokota par Uganda en traversant na Kampala toye na Aru na Durba na Wacha bamboka ndenge na ndenge bato baibi kotoyo tokomaki na Wacha tokomaki na Gombari tokomaki na Mungwere malembe tito yo kokoma awa na Isiro place tokosilisa tourner na biso oyo toyaki na nord kotoyo ya République démocratique du Congo tokobenga province ya Otuwele. Démembrement et salama bakabola ba province ezala ba province oyo elekaki minene mingi lokola province oyo tango elaki yango moko Bazuwele Otuwele sika moko elaki penza monene. Mais tango bakabola mpo Ituri pe zaki na kati esali ke bato bali awa soki baza na vision baza na volonté ils peuvent quand même être en mesure de faire quelque chose. Tozali awa na Isiro place on a telemi ezali rond-point babengaka Patrice Emery Lumumba. Lumumba boyebiye yazali parmi ba père ya indépendance tolobaka héros na biso ndenge tolobaka pambate bango nde babundaka symbole ya courage, symbole ya méritocratie, symbole ya démocratie ya solo, symbole ya koloba sanki obanga moto nyonso wana ezaki biloko to incarner patriotisme mingi epai ya Patrice Emery Lumumba oyo azokoba kopema na kimia. Kasi histoire ya makasi pambate Anuarite Nengampeta oyo tobetaka mingi lisolo na Kisasa esika babomaki ezali awa tokoleka place wana bokomona yango TV za radio te esika baboma Anuarite esika azwaki likonga malembe ya liboso ti ya mibale yake ndeko kufa bokomona esika yango ndenge ezali awa tozali na rond-point ya Patrice Emery Lumumba. Liboso na ngai soko zokenda boye ezali moto azokende ti Kisangani okokende nyanya okokende wamba nde ezali liboso na ngai place poza komona nzela wana mobimba nde ezali na nsima na ngai nde kuna liboso kokende pe Bunya ezala okende nyanya oke wamba Kisangani okokende pe Bunya koto oyo pe ndenge oza kokenda wa okoki kokende pe bisika misusu ko rejoindre ba province misusu pamba te awa ba sortie ezali ebele biso tokutaki Durba eza na nzela biso tokendelaki bato bakouta Chopo baza na ndenge bango bakokendele donc bisika ekobima ezali ebele. Nalingaki tosala étude comparative kotala province oyo apport nango sima démembrement côté positif na côté négatif ya linini po bato ebele bamonaki likambo ya démembrement eza na ba province oyo azo subir ce qui est normal mais ici rona biso ekomi ndenge nini tokanisaka Congo ezaka Kinshasa eza lokuta tokanisaka Congo eza Lubumbashi eza lokuta Isiro ezali na réserve touristique moko inimaginable soko komi kozala epate pamba te awa ndenge toali baokapi boyokaka baokapi bazali nde awa na wamba awa na Otuwele soko ke wana okokuta yango pe ba richesse ya bongo na bongo soko tamboli ya okomona esika musika babisanga kote ya Nyangara okokuta place moko yali ba chaîne oyo bakangela kalumu nani Kimbangu ezali asoboke bokomona yango donc richesse eza munene awa quand vous n'avez pas l'idée naza ko conseiller na ba congolais bele bayaka awa pona ko visiter lola kisanga oyo auti ko kufa yenda azalaki gouverneur oyo Christophe Nanga akitani na ye ba témoignage ya batu tolo ba pona likambo ya nzela kolongwa Aru tiko ya awa ezalaki boyete mais tolongwe Aru toya awa na mutuka penza ya muke oyo bokoki kondima te ba mituka ya miki ya ba primo mais totamboli nango. Alors on va essayer de faire le tour de la ville pour interroger le commun, la population, ba impression na bango, est-ce qu'il y a eu transformation, ba difficulté na bango ezalini esengeli toyoka bango. Le peuple doit s'exprimer. Yango nga na ya po bobenga ki mingi sango tokoya sango ya kasa finalement sango ye totambusa micro
totala bango ndenge nini baza koloba. Mais ce qui est vrai, dès l'entrée de jeu, beaucoup mona ke banzela ezali minene, il fait frais awa mbule ezobeta presque chaque jour. Eza lokwa na Kinshasa te tozo bunda na kuna lokwa réchauffement yende pa na biso. Na Kinshasa il fait extrêmement chaud, mais awa il fait frais. Bato baza kimia, la sécurité. J'ai parlé avec le commandant de la ville. J'ai parlé avec le commandant de bataillon. Bato nyonso na solo na bango, même témoignage à la population, bazo rassurer que sur le plan sécuritaire, eza la commandant, il y a bataillon à FRDC, eza la commandant, commissaire provincial, il y a awa azako confirmer population bango moko bazako témoigner. Pambate musala bazako sala et ko sala était population azala na kimia makambo mabe ezalate. Awa makele réalité so komi 20h bato bakoti na bandako na bango, 23h baboite ezo kangama. Tout est calme. Kimia o lukaka wana, je vais aller à Marseille. Je vais aller au Canada, là-bas il fait beau. Il fait calme. Soko ye aokokuta bato baza kimia, mobulo ezalite mutula mutuazo va ke librement na occupation na bango. J'ai aimé les coins. Bandeko baza ebele ba congolais ba o balingi ngai, balingi musala tozo sala, balingi bosolo TV, balingi bosolo na politique. Okoko longwa Kinshasa, olozalaka na ki Allemagne. J'étais avec mes enfants en Allemagne en vacances. J'ai été à Londres. Okoki ko foutela bana pe billet, boye na ici bo passer pe ba vacances, bana baye ko tala pe Okapi. Baye kotala ba rhinocéros, baye kotala ba espèce ebele ali awa, baye ko découvrir merveille o nzamba tcheli biso awa, potentialité makasi tozala ngwa, mais des fois ignorance. Il est très important. L'État a ça la banzela. Yango na lobaki priorité de priorité. Hormis la paix, o mokonzi mboka uti ko décréter état de siège, oyo ngai personnellement na équipe abosolo toza ko soutenir état de siège. Mais au-delà de ça, to relier mboka na biso na banzela. Soki banzela ezali na train, nzela ezali na avion, nzela ezali na bateau, nzela ezali na mutuka, moto akolongwa Congo central aye awa kimia ekozala. Kolia awa ezali moyenne zéro. Sadi bato bazo lia lokola batie bango munduki po kolia ezali loko ya pamba. Et ya lokola na Kinshasa te, kolia to akana mwa problème. Awa kolia nyama ne nyama. Likemba ne likemba, bato ba kolia makemba ba kolia nyama. Sadi likamba kolia bosana. Bato babondelaka mingi mpona kolia te lokwa na Kinshasa. Prière kolia batikeli bato ya Kinshasa po bato bazolia. Nyonso wana eza République démocratique du Congo. Kasi biloko baza kosala awa. Moi grenier agricole yali ekokoma na Kinshasa ndenge nini? Ekokoma na ba province musu ndenge nini pa matin nzela ezo poser problème. Nzela oyo tolongwe ko bana Durba. Koya wezali gouvernement central nde sengela ka salango. Mais un gouverneur ya province a zui kanisi ameki kosala koya kosala bien que basali yango en terre battue. Oye résout des problèmes à 60% bato baza kotambola malamu. Mais l'État koya kotia misolo pote bameka ko asphalter nzela oyo etikala malamu tina suka. Les témoignages à plusieurs personnes, ba gouverneur o balekiawa, baka na bango bato batelemi mingi ka pona mbongo. Parce que na mboka na biso, la plupart ya bato baza na ba province ba gouverneur basalaka pona intérêt à quelques individus puissants ba o baza la kati ya capitale. Biso bato chayo wana. Il faut ça la nyonso otindakawa. J'ai appris des témoignages ici. Le fait Lola Kisanga, na ba gouverneur nyonso balekaka liboso, bazalaka ba esclave ya bato pe perdre. Ngai moto la lobi yango te, population de la lobi yango. Parce que moi mbongo bande komona na tako province ya Kimolai, mais bako zo moi mbongo wana mingi bande ko servir na bato baza na kati ya Kinshasa bakoba kiko ya kozoka mbongo wana bango balingi. Mais lelo yo bango moko bako témoigner qu'il y a transformation. Tokoyoka bango. Moi je ne sais pas trop parler sur ça. Bobi que d'habitude na kumisaka batute. Na lo bango que le journaliste n'a pas d'amis comme ça neza likama. Na kotuna bango mituna bango moko bakoloba bazali libre ya koloba soki makambo za kotambola to za kotambola te bako reconnaître que ba poto ya minda moto atiki yango awe za Lola Kisanga wana bango mo bazo reconnaître yango Lola pemi na kimia mais yende moto atie ba poto ya minda éclairage public eza parmi ba biloko ya sali ya makasi wana eza malamu Lola Kisanga tika ki courant selon bango na tongo courant koko ba 8h tina 23h ouais 8h à 23h courant alaki mais balobi sika wa courant ndenge ye gouverneur o ya boy alakaki banga kosala mosala ya courant ti siko zéro bango balobi courant ezate zéro depuis Lola Kisanga akena courant na siko courant ezate wana eza ba témoignage ya bato ndambo balobi tokoboya te yo koloba te okoza gouverneur awa bakoloba makambo te bakoloba yo lobaki okotia courant population alobi ke courant ezate ezala toza epa na yo fengeli to rappeler yo oza mokonzi promesse olobaki bango mpona courant kokisa yango monsieur le gouverneur ozali mokonzi soko ozali na mesure à répondre la désirata de la population. Je vous laisse maintenant suivre l'ambiance, pour interroger la population, constat la bango, mais to kotambo la pepo na kota la moi transformation. Pour balobi, oh banzela yaki moi mike, et si ka oto alio nzela oyo, ezalaka lokwa lokolo moto, moi nzela ya muke,
mais le gouverneur ayende abuki afongoli nzela ata kwa sibisaki ba pression ebele po to ko interroger pe gouverneur à ce sujet, mais néanmoins la population d'une manière générale pour la banzela baza d'inquiétude. On va les interroger et c'est à tout à l'heure. Bokoyoka binomoko sans commentaire, tous les coups sont permis sauf les injures. À tout à l'heure. Moto a bougé. Il y a solo. Oh, yo pour l'andaka bosolo. Alandaka yo bosolo ya Ismaël. Oh, on va na ndako boyena mama na bana bozotala. C'est pas mingi. Yango na yende kana mona. Sangwa ina isiro na lobaki na koya pe na ba impression na ezaboni. Omoni yango boni. Koko bananga nde sikoyo. O sepeli ndenge sangwa ye? Ndenge oye na sepeli quand même. Mais na ngi nde sikoyo na yoka yo. Pe après tango kende to yoka yo pe ndenge nini okopesa moins résumé na visite na ko uti bote ya Durba ko miawa tulingi to yoka. Le loteta lobby te on comme na kisasa bosolo ya politique. Est-ce que province o mbongwana ezali kokote la motote loba motema na yo soki mbongwana ezali tanga biloko ezali mbongwana soki mbongwana ya lite olobi pe esika yango ezali te soki pe awa bozala ba difficulté mosusu molaya moto koyeba ngo na photo passeport te fo photo ya mobimba mbongwana ezali mbongwana ya na nini bomoni mbongwana na eloko nini wana ni bâtiment ezali omoni mboka ifangami mwa muke awa awa ezalaki ya kokangama nzela ezalaki quand même mwa na ba problème muke province za munene et puis condition na travail tozokende ifale sécurité ezala po mboka ebandaka kotonga te kisasa ebandaka na potopoto eloko mi mboka te ici ebandi mpe na potopoto ezokende mais sigo quand même moi ça va. Oui, ça va. Ça va quand même. Sécurité, on a eu témoignage makasi. Oui. Mais pour na makambo nzela, bozan le côté makambo fungwa bi penza. Est-ce qu'il y a d'abord taxi ezalaka? Taxi ezali? Taxi moto. Temi tukana moni ezotambola peza malamu. Voilà na sepeli na bino. Na lingi moto na moto aluba. Bolobaki sangwa ye. Loba makambo ezotambola lawo ezotambola te. La ligne na rassurer bino kobanga moto te. Peuple aza mokonzi, ba gouverneur na ba soda baza bana misala na bino. Faut pas bino bobanga ka bango sengeli botosa nde bango. Boko tosa bango lokola bakonzi, mais boko banga bango te. Mota ko bango za obenzambe. Nzambe nde babanga. Kasi mokonzi batosa ka soda pe batosa ka. Soko za la likambo akoloba otomboli mosapi na pesio maloba pe olobi. Nini ezotambola malamo, nini ezotambola te. Démocratie nde yangwala. Nana zani loko akoloba. Yakandeko. Boni. Bolongola kubanga boluba. Pote ngai naza modèle ya kolongola kubanga. Na longwe kisasa na ekotala bino. Gouverneur akubuma yo te. Bakonzi bakokanga yo te. Ponga nazali ape na kosolwa nayo. Kobanga to lobi ona sima to kotika na kozwa makambo te, likambo za te. Soki makambo zo tambola malamu loba. Soki zo tambola pete loba pote bakonzi ba bongisa. Boni awa. Tout ça bien. Na kobanda na vision ndenge province bandaki. To bana na district. District komi to komi na découpage ya province. Ndenge province bandaka na gouvernement ya kala. Écoutez pena zamba. Mais changement na mboko ezalaki te. Changement na mboko kuti yango ezalaka bali bende akura oti omoni yango. Bara ya kura mais mandé umelaki te. Asali 3 ans na ye. Ne mokonzi na biso msusu aye Christophe Bastian nanga aye nenge aye alobi na vérité nenge aye akuta biso toza na zamba changement ezalaki nanti parce que njete amange bandaki kolongwa rope lumbomba te na rope magambe alongoli yango tout apesi quand même vision na ville soki omoni cartographie na province oyo ndenge ezalaki okomo atanda ko wana te ezaka zamba. Mais les lots montent au biso parce que dans géologue to sali cartographie ya province otuele quand même la vision monsieur za ko salima ezana ngo normal nzele bongi kitoko ariwara iziro normal ngela kisanga nekei patrosho ya ville nyonso banini ya ville fungulami eloko tozana ngo la problème la province ya biso otuele la province eza ko senga mai tozana difficulté ya mai muke na bakwe
Nous avons des difficultés dans moi courant. Parce que comme il y a une courant, il faut en nini. Dans Baba Ngisani, nous avons là, Belge, il y a ça qui est quand même rare. Parce que vision est là qui n'a pas à mouquer. Si papa me connaît ce gouvernement, parce que n'anga fungoli balabala, singa courant est balabala. Ne a une machine yango. Yango ville comme il y a difficulté à courant. Et ça fait que non courant va bloquer courant. Difficulté n'est pas là qui va là. Pour ba câble on est problème. Et sengeli bazongi sango. Très bien. Problème on a tout ça nango sikola mboka biso. Nani azani loko mso akobakisa. Kobanga mototeur, loba ndenge yo moni. Wende ko. Kombo nani? Bonjour. Kombo nanga frère Joseph. Ouais. Bon, tosepeli mingi komona mboka na biso neti bandi kofungwama tellement que ba difficulté ezangaka te na bamusala nyonso musala ezwa kambala moko ya malamu te bandaka kaka na mabe te bandi kokoma ya malamu po te koma malamu esengela biso nyonso mpe totia likanisi se moko na baye baza kosala musala wana nde tokosenga na gouvernement central esunga mpe soutenir nano province na biso po te toza mpe na badifficulté ya bamashine okokoka mashine eza moke bosiko bato mosusu bazolela nzela eza mabe nzela eza malamu siko so ini mashine eza moke bakokabola ndengeni mwe bazwa kote moko basilisi ntango basilisi nde bakozwa susu ligne mosusu bosiko so bozwi mashine moko eke koto moko eke koto soki okuna ebebi ekosimba te baraforce biso na bamashine mpo te nzela ekoba kobonga na centre ya ville tozoza na bosenga ya courant présente mai tozosala régie ntango tozoya 9h 11h bakati donc toza na badifficulté mingi bamarché na biso eza mpe donc na badésordre omwe babongisela biso bayeba ndenge nini mboka mpe population eyeba kosepela moninga mosu aza wapi nani akoloba ouais merci beaucoup nani akoloba lisusu nani alinga lobako oui ndeko boni bengami na kombo tanga mochipi ouais d'abord on apprécie yo ozoloba te kaka ye na haute voix yo moko ozobanga koloba excellence ya osala excellence monsieur le gouverneur basiananga basepelila makasi na oyo azosala parce que so totali barope oyo ezalaki boye te banzete ezalaki ebele awa na isiru d'abord pour la biso bataximen parce que na parking ya basi ya tumba parking ya tumba wana boye na kodo azala wana parce kodo ya hotele d'abord ayebi biso bien eza bataximen na produit tosepeli na o gouverneur azosala mpe bamashini eloko tosenga makasi gouvernement central va rapprocher biso machine parce que toi na ba problème mais déjà nzela ça va yaka ça va mieux quand même pour nous Baba stack yaka. OK ça lekisa Président. boni malamu papa Israël na sepeli komona na mboka otuele très bien namonaka oka na Molière TV nalandaka bosolo na politique chaque 20h30 nalandaka na sepeli mpe komona awa nalobaki nakoya mpe na ye oye okosi te omoni ke sango akosaka te sango akosaka te yo oza mwana ya awa naza mwana ya awa nabotami awa nakoli tine naza seke yo oyebi ndenge province ezalaka na ndenge boza lelo betelanga na lisolo na kala ezalaka ndenge nini mpe lelo bokomi wapi bona kala province ezalaka koévolue bien te mpo tozalaka na district OK ntango tokomi province tozwaki papa Lola Kisanga asaleli biso ebele ye nde atikeli biso baéclairage public oyo très bien nsima tozwi gouverneur Baseane ye nde azosalela biso gouvernorat azosala mpe basalle de réunion bamakambo ebele province evolue bien banzela mpe efungwami ya solo banzela efungwami nyonso te nzela moko kaka oyo nzela ya wacha OK akouta durba mwa priorité ezali voilà esiaka kuna par ça nzela mosu eza te mais awa na kati quand même banzela mosu yaki mike ekomi mwa minene wana mpe nani gouverneur Christophe asala te mais banzela kokende baprovince mosusu apart oyo ya wacha nzela wana bakote mosusu nde efungwami nano te kuna nzela ya bazuele mawa tro kuna nde biloko elesaka province eutaka kuna matata mingi ouais wana eza province ya bazuele donc awa ti kokende bazuele eza ya kokangama eza ya kokangema donc esengeli mpe gouverneur afungola kote wana gouverneur na bango ya bazuele bazuele nde moto akofungola to esengeli bazuele na otuele bakutana wana 15 km 15 km awa kouta awa
po banana bazuwele aseke boza penza pembeni donc nzela yango ekozala mpe molai te po bafungoli eza deja ebele kuna biloko ebele biloko lokola nini bozwaka eutaka kuna bango donc grenier agricole eyande kuna donc soki bango bakangi awa bino eza mpasi bino bolona te mpo na nini to ezaka mpo boyebi ke boza na or kuto nde bolona lisu te or eza mosika quand même na province so 300 quelques de kilomètres eza mosika eza mosika bongo courant eza te courant eza te depuis courant ekenda balobi courant bakolobaka courant ekatani câble na se ntango bakobongisa nzela ya solo bon nga vraiment naza expert te bon est ce que kimi ya sécurité ali bon sécurité ezali mpo talaka otuele mboka ya noiri te sécurité nano ezali apart bamoyibi oyo ya moke oyo bangolatisa bato pongi te mais batuerie eza te wana nde bovanda bino kimia wana mpe ya kimia ezali bon est ce que awa bozanga na piscine nazotuna mpe kotuna piscine eza te bon est ce que awa boza na sancerre awa biloko wana eza te soki ekomi ekozala kwa mwa nga namona s'il vous plaît nga namonaki stade balakisaki nga stade na butu stade eza te sokomi kunamawa te stade eza te kutu nga nakenda so stade te poso nake stade naolemba koleka bajoueur nakotelema 90 minutes. Très bien. Merci beaucoup. Okay. Na sepeli na mingi. Abiso ka ke na stade yekuta azolemba koleka ba jouer. Pona nini? Ah, place yo telemi les semaines ali. Des semaines au le OK. Obaki kombo nani? Kombo nani? Président wa motar. Ah, yo ndo za président wa motar. Boni sko likambo ya taxi motar awo. Organisation eza ndenge nini? Boza kimia to dérangement. C'est là ya loba. Bozela. Bazolanda bino en direct. Ndenge to loba boye. Bozoleka na Londres na Belgique Kinshasa. Bato bazomona bino. Boye bakabanga bozoloba ndenge bozotala monde ate na président de la République azolanda bino. Bozoka place tozali en direct awa na Isiro. Toza na Bandundu te, toza na Mbujimai te, toza na Mbandaka te, toza na Isiro. Toza na Otuwele. De sengeli bo pesa image ya malamu pour la province na bino. Mais moto pe azali libre ya koloba eloko ya lingi. Olobi nga nazomona boye. Makambo etambola bo po na démocratie nde yango wana. Awa place bozali président de la République komona nani? Félix Tshisekedi. Kaka Beton. Fati Beton. Kaka Fati na président. Boza la président moko, boza la gouverneur moko. Moko nzamboka uti kotia état de siège. Boyoka ki yango? Batia yango na côté ya Nord Kivu, batia yango pe na Ituri. Batie basoda nde baza kokamba pote monguna oya kotelaki biso akenda. Ezala bato musu batelemeli état de siège, mais biso tolobi lokola ngai boye. État de siège eponi elongi ya moto te. État de siège eza lokola bale équipe nationale. Tolongoli ba différence na biso tokomi kokumisa nde mboka. FRDC alonga kimia ezola, parce que kimia ezali makambo nyonso ekotambola malamu. Likambo ba moto avato zo bandeko mosusu. Po awa mbule betaka mikoni nyonso. Sali ndenge ezobeta boye, awa eza lokwa moye bimi makasi. Donc ba trouver ngo normal. To ala se ambula. Neto za boza normal. Awa moto. Boni situation ya moto. Po awa transport na bino mingi yaka moto. Boza na pasi, police azo tracasser bino, situation ngo zo le kandenge. Bon, pour le moment, nous en un peu tranquille. Ils en ont un moment où tu constates qu'ils tracassent les zones. Mais pour le moment, les taximens sont libres, ils sont tambola, ils sont bango, tracasserie, ils ont besoin de tracasserie, le roi Yanini. Tracasserie, tu as un net na roulage. Roulage, à cause c'est pelanega qui a créé moi, quand on a eu mon boy, à Betakasi. À zappé na balabala te. Tamsu motara bimela mona courbir bo. Tamsu akbe ou bien mema mutu. Eza bien te. Bakanga kasiko bi bakanga ba moto. Bakanga biso, bakanga ba motar. So bakena moto na bureau APSR. Amende combien? Amende ba 30,000, ba 60,000. Awa komata moto nde bozo sala taxi moto eza combien na kati ya ville?
500 francs. Le transport est à 500 francs seulement. 500. Versement est à 6 000 francs Ok. par jour. Versement à moto 6 000 francs. Awa 1 litre à carburant les abonnés. 1 litre est à 2200. 2200. 2300. Bongo sac à ciment exactement. Moto azana idée 30 000. 28 000, 30 000. Ah. Awa boulangerie ezali pe mapa boulangerie ezali. Il y a bien. Oh mapa kitoko bato ba olia. Très bien. Donc tolo ba pasi na bino mingi en résumé selon yo eza mingi likambo ya nzela pona okende bazu ele po kuna grenier agricole place bolia kande utaka kuna. Voilà. Kisangani pe? Kisangani. C'est là que Kisangani zele zate. Bima wati wamba. So komi na wamba esili. OK. Olanda ti nyanya nzele zate. Papa yakanano na sepeli no makasi président. Merci papa Israël. Sepeli no pe na mabila marite. Ah muta photo aza wapi? Bokanga photo masa bokanga na photo na moni président ya biso ba moto. Ngaso na bando kuma moto na isiro président na biso na sepeli na mingi bozola na biso balandi ya bosolo nous sommes en direct na isiro place ozomona ezali place ya Patrice Emery Lumumba nde rompo place ozali okenda bo ezali ti okoma Kisangani nzela okende wamba okende nyanya boye kozonga bazuele nde sika tozali tozana bandeko na ngai balingi nga mingi balandaka pe bosolo mingi nga nazokamwa nzambe okoko tombola likabo boye tiawa bato bazotombola maboko yo pe na suka misa maboko pe otombola na tombolaka oh tiaka pe boye na nzembaka onzembaka pe konzemba otoyemba mwa muke blanc plus blanc que neige blanc plus blanc que neige lavé dans le sang de l'agneau je serai plus blanc que la neige. Mais koyemba ngo pe na lingala ezali motema na peto motema na peto nasukolami mobimba na makila mayonkolo nasepeli président. Alors mon frère venez to continue allez-y eloko nasepeli na bino bozali gentil bozali kimia namoni bilenge bazali awa INPP ezali esengeli bato bakende INPP po bayekola misala misala oyo ebongisaka mboka ezaka misala ya droite ya journalisme ya médecin biloko ya lukuta esengeli plus bato bazwa pratique koyekola kosala mosala direct totanga baklasse ya ba 20 ans moto aotanga kaka classe epuis asilisi aza chômeur classe ya pasi okotanga cours lokola sokaf yoka kombo ya cours sokaf enyokoli biso makasi mais lelo oyo bino boza bilenge soko kamati examen d'état na yo konyokwama te kenda na INPP yekola mosala ya maboko yekola kende kobima mwa expert awa bozali na or eza mingi nakendaki na duru babato baolela o te kaka baétranger bakobenga bandeko na bango bakatange baétranger lokuta katange aza congolais au même titre que bino au même titre que baluba au même titre bakongo to bangala moto aza étranger aza moto auti libanda ya mboka mais oyo abotami na Kongo auta katanga bobosana te lokola ba Rwandais baza ba étranger lokola ba Ougandais baza ba étranger lokola ba Tanzaniens to pe bikolo ya bongo na bongo baza ba étranger mais bino boza ba Congolais lokola ba Katange lokola ba Luba lokola ba Congo baza ba ndeko na bino il faut unité wana ezala ata na mosika ngai na yoka ke boza na unité wana ekozala malamu kasi bato bele bamoni ke ba Katange bakobota bango misala na makambo etali kosala mine na monde ndenge to abona République démocratique du Congo bato baza premier bayokoli mosala kosala mine eza bakatange epesa zuwa te soki boza na kati équipe bomoni ndeko na yo moko atie bi yo sepela soki okomi kobundisa eza lokola moto na moto ezobunda eza malamu te bakatange bayokoli makambo wana po bavandi na makambo etali mine mingi mais nsima na bango ezali bato kwa baluba bandeko ya mbujimai bango mpe diame ezalaki kuna basali mwa mingi koto oyo tozongi mwa nsima mpo na makambo ya mine mais bokoki koyekola soki bokei na INPP bokoyekola mosala wana ekopesa bino pe makasi pote bokoma utile soki babengi bino na kibali to na bisika mosusu bozala pe na makasi ya kosala yekola mosala tika kogangaka po mwana mayele abangaka te so babakisi moto asika na classe zoba nde enemi na ye tableau
moninga na récréation toyokani kende koyekola yo moninga oza elenge kende koyekola kende koyekola ndeko boni toyoka ndeko ava tokenda moto mosusu toyoka ndeko alo boni ndeko ok ok très bien problème problème il y a ministre qui a fonction publique très bien il fallait le chef de bureau de passer le chef de bureau confirmé très bien mais le chef de bureau qui doit passer le chef de bureau allons comprendre pas quoi il trouve de la neuf mais pas mon gabi va moi injustice mon gars très bien je vais suivre ce dossier là oui ndeko na moni la kisaki musa zela oui motuna okoloba likambo ezate oui ndeko tokei merci tata sango mokonzi comme na Claude wa taximan na parking ya Zepanda nga aloba kaka makambo akati ya mboka netoza Kongo sebeba nango kala Kongo na koprenaka te so bato balingaka po babongisa Kongo babandaka na isiro ndeko kende est-ce que kolela na ba province mosusu kaka biso ne tokolela kaka keteke place eza place nyonso place eza partout awe sali combien des années bis bimaka ariwara siro et ça la tamo ko moko te combien des années ba calculer ngo balobaka bike po obongisa lopango il faut ko bandana na kati na lopango na yo obongisi de siko obandi kolanda makambo ya libanda ta sumo tongi tonga ndako ko bandana no tongi ndako fondation obongisi plein siko clôture olandi yango bongana comprendre te soki babanda kotongela bato ba peuple ko baza ko déclarer que mboka ezobonga. Est-ce que depuis Fachi aye boko mona quand même changement ezali changement ali nango normal toza l'aise depuis président Sikayi changement ezali depuis gouverneur aye pe changement depuis gouverneur toza l'aise zala kimia yo pe koloba koloba na musika te Sikayi limbisa botika ya loba soka silisi yo pe okoki koloba tozoloba ndambo ndambo kokanga na simate place kolobeza liboso oui ndeko oui toza à l'aise bo ezaka biso bato na kati ya province tozo bateke baso mais bato bauta libanda biso ba moteur tango tozo mema bango zokabi petit mboka bino babongisa ngo kitoko boye mboka bino babongisa ngo kitoko mais biso bato na kati tozo mona te po tobimaka te tozaka mais bato bazouta musika bazoya bazokamwa kutu ke mboka ezobonga kitoko boye bato oyo bazolanda ngai nazali na rond point wa bato mosusu bazobanga koyawa mais numéro na nga téléphone ezali 081 kamata numéro nakopesa maloba 081 355 26 32 081 355 26 32 soki eza na makambo mosusu ezotambola te 355 26 32 355 papa 26 32 okomi soki eza na makambo eza kotambola te obangi koloba wabenganga na telefone loba yango obanga moto te wi ndeko zela wi ndeko olobi boni toyoka ndeko toyoka papa mutombo na sepeli mingi nga na travaka awa pene na monika bato baye na bite ifo na mona yo mpo nalandaka yo ngonga nyonso merci mingi après novelas nalandaka mbala moko merci nazolandaka vraiment à long et à large sepeli ndenge obimi mosika merci naye kotala bino na mboka na biso isiro problème moko préoccupation moko nalingeka na soulever par rapport ya mboka bakonzi ya mboka na biso baotala mpenza jeunesse te jeunesse eza un peu négligé quoi baza na bainitiative ko appuyer bajeune te ndenge ailleurs tozomona toza na bastructure lokola nga naza na structure ya nini ya jeune entrepreneuriat ya province mais depuis tout ce temps là même pas un soutien même pas kotuna point de vue na biso par rapport à ce qu'on fait so toza bajeune tozala tozopalpe baréalité on est déjà notre toza na baactivité tosala oyo tozosunga même mboka nayebi te soki kati bataximen nyonso awa bayebi mosala oyo nga nasalaka mpo na jeunesse ya mboka je suis en train d'aider vraiment la jeunesse mais toza appuye te ailleurs ezalaka batali peut-être mwa badifficulté ezali baye mwana baaide mpo na bino vraiment pour la jeunesse vraiment il faut batala yango très bien oui oui mon ami tu avais quelque chose à dire motune yali zela oui ndeko ngai biso toza bajeune oyo tosisa bakelasi
l'État a engagé biso, mais l'État a futa biso te. Tozo ba te ezanini. Ebele bandeko nanga bazawa. Mingi awa toza ba diplômé, ba gradué, ba licencié, mais tokomi ko sala ba taxi moto pona nini musala ezate. Mokonzi mboka lobaki azota la jeunesse. Mais ti lelo yo jeunesse yango to éviter otuele. Jeunesse ya otuele. Toza négligé, tozo mona na te. Mbongo ezate ba futa biso te. Kana za mosali ya l'État engagé na cadre de réforme administration. Mais ti lelo yo bazo mécaniser biso te. Très bien. Bazo lo baraka o bazo kende ba carte bleue ba nini. Est-ce qu'il y a une gratuité enseignement ezali bana batanga ko fele? Te tolo ba solo. Tolo ba solo. Te tolo ba solo. Motu na ezani. Mais toyokana. Oh. Wana na kei na ngai. Mais toyokana. Oui. Bakatange bayekomi musala batuna mbujimai tukoso siko awa biso lobi biso pe tokende toyekola musala tolingi toyeba musala we tokoyekola wapi INPP bozanga na INPP awa azo vulgariser te musala sala kasisa awa bozanga na INPP te ezali après ngozo musala wapi après moto auti Katanga bolobi azwi mosala awa te soki yoke kozwa na Katanga to na Kisasa okenda te okokende windeko bozoloba te ozodérange kaka windeko papa sango merci pour mpesanga maloba nga nabengami na kombo pichika na ebani na Iziro Mobimba nazalaka mingi animateur par rapport na province na biso Otuele naza na mama mingi uta bokonzi ya mboka Félix Tshisekedi azwa bokonzi la province ya Otuele totikala kobikela bomengo na ete donc soki totali malamu kobanda na province na biso Otuele to souffrir awa 100 jours eyaka te eya toyeba mosala yango te loko nazosola a naza victime nakobuka ndako na nga na nzela na penepene ya rai nati nde nosola a naza na 2 mois nalingaka kosa kutu 3 mois naza na permanence depuis gouverneur abuka ndako na nga bapesi biso lopango koto ni tol ni mbongo na kati nango siko nga na bana to souffrir na permanence totali pe bato bandeko babike no bakosi bato keno bazokabola ba mosikeer ofele mais so totali bandeko bakabola ba mosikeer biso nyonso ba msusu tozuite ebele na ba mosikeer bandeko bazaki kokabola ngo batiki tina bandako nango ba 30 ba 50 donc mosika te tala lelo tozoka keno depuis Tshisekedi azwa bokonzi ote Congo comme bien bozo bongisa province yango tala rope place totelemi soko tali malamu est-ce que rope ezalaka to boite bazo bongisa baso pa mabele na balabala mais o ezosala keno lelo balabala sa terrasse tala bandeko na biso bazana digidigi koto na rimagbe soko leki wana siko okoka na ma bozo tiaka bongisi mwa kanivo muke mayone soki ne sopa na watu tala balabala ne babam sezam nem ba voisin bazozo ba problème na balabala nini bozo reprocher na gouverneur bon pona biso to senga keno gouverneur asala musala avant ko sala makambo azala pena ba conseiller pembeni tozo okomona kama tozo lekanza keno ngaza conseiller gouverneur bon siko yoza conseiller gouverneur population ko lela zolela kobuka ndako na population boyebisa gouverneur te bango ba conseiller ba koyebisa ete to ebite soki ezaka conseiller ya kombo ya keno ba pesa keno naza conseiller awa nde toloba mabe susu nde toza nango na kati na province tozali na assemblée te tozali na société civile te assemblée provinciale ezaka te pamba eza te bango nyonso ba ministre bango nyonso ba ministre awa tozali na eloko babi droit de l'homme ezalaka pe na Iziro te ozomona keno bazokanga moto azozala na miza awa bazobeta na prison centrale ya Iziro bazokondamne 10 ans mpona Congo asengaki Congo wa voisin mais okuta keno ba arrestation arbitraire tala ba biloko ndenge wana mokene ngana aloba pona ndeko nini nana ninga loba ndeko pusana loba makambo eza na mutuya nazozwa yo loba makambo eza na mutuya oki ndenge ndeko alobi loba likambo eza na nzela oui ndeko merci monsieur journaliste. D'abord, te remercier présence no katikati na biso. Nga nabengami na Kombo Ale Tokochimata. Nazali originaire ya province oyo. So tolandako vraiment na bosikisiki avec beaucoup d'attention parce que eloko osololaka vraiment ezaka na motuya mingi pona intérêt ya pays d'abord
Et puis, vous avez vraiment la logique, na principe. Raison pour laquelle les ennemis en pays, parfois, koluka kotielo bitabe, posa bitabe nanzela, mais je sais que aux autres la musala qui tombe. Alors, préoccupation nabiso par rapport d'abord il y a province nabiso. Et là, toki koloba ke awa tozali na province démembrée. Alors, nyonso ezali par terre, nyonso ezali na décollage. Alors, ndenge tozali na décollage, tokoki te koatame directement face ya atterrissage. Eloko ezali ke tokoki kozala na nini na compréhension toyeba ke tozali na débit. Le débit a été toujours difficile. Biso amusu tozali ko comprendre malgré mutu azalaka parfait te mutu akoloba ke ngande nazali mosantu na asala malamu koleka aza te. Biso nyonso toza batu toza na ba bon côté na biso pe toza na mauvais côté na biso. Alors oyo ezali ya mutuya ezali koloba ke ndenge bino boza kotala ndenge mboka na biso eza kokende toza ko remercier d'abord mingi kobanda na ye moko chef de l'État na gouverneur. Très bien. Alors, on va terminer avec le gars. Oui, en tout cas, je remercie vraiment la parole. Je suis un combo Giclo Ouest, originaire de Bukavu. Ok. Ok. Oui, je voulais tout juste parler un peu de notre province. Bien sûr, moi, Batomi, Baza pour acquiser, mais d'une part, il faut peut-être remercier. Pour Erayaki, à côté de la province, c'est un chantier. Azano ne bandé. Babalabolo Zomo ne dengue fungwa miana, ezalaka dengue wanate. Et ayo kuta tout juste province, c'est un chantier. Bati ki la eta asala musala na eto mona dengue azo sala. Akuta ki mboka ezana no chantier. Mais tokyo condamné etene bazo condamné wana. Bati ki le na nota to mona ide na e akomsango na suka. Province na biso ezaki chantier. Les deux, je voulais ajouter concernant l'administration. Aux hommes, on a vu que tous les intérieurs. Parfois, on a engagé, par exemple, à Naïziro. On a engagé un bureau à DG. On a 17 ans, on nous appelle des NI. Non des NI, mais des stagiaires. Est-ce que dans le Congo, c'est leur code du travail? Quelqu'un qui a fait déjà 17 ans. Vous avez un stagiaire. Ceux qui ont engagé Zoya, ils ont importé. Importé, on a Kinshasa, après qu'on soit matricule, au moins nous finissons à zonga. On a coquille intérieur à zongi. Mais pour bazan intérieur, bazo continuer à souffrir. Mais ba matricule les autres, bazo importer, ba matricule. Une fois une matricule, à zongi place à Zalaki. Très bien. En fait, Nalandio. c'est magamango tout ça neni. Nalandio. Ndeko binomi balé pito silisi. Binom balé. Kanga binomi balé pito silisi. To kanga photo zelato sisanande. Wende ko kombo nani kombo na ngande ko Marcel. OK olinga kolobani ndeko Israel Mutombo. Voilà to sepeli na initiative kitoko oye kosala ngo pour investigation na ville Isiro parce que to bandai kolela biso awa na ville Isiro toza na parlement te eloko na yambo to kosenga na yo kibokomi bo biso chef ya kitala terre parce que assemblée na biso et trahir biso assemblée provinciale trahir biso. Oui, la constitution n'a jamais exécutif à soutenir l'Assemblée. Très bien. Donc, les députés nyonso pour na bango, ba soutenir la bango gouverneur. Oui, oui. Et ça les magaté. Même balingi balongola, président de l'Assemblée, exécutif a été mongo pour na soutenir face à face où ça les maté na bango comme sous. Et puis to kotinda ceux qui baza koloba, to omoni to batoto bazole la tribalisme. Kende nenge okiti sur terrain, kende na cabinet ya gouverneur. Osenga ba carte d'électeur na bango. Pourquoi na lobby boy? Parce que wana nde koyeba réalité eza sur le terrain. Vraiment awa toza na difficulté makasi. Otala o baza koloba kete ko bongisa nzela. Et pas na biso to moni nde ko détruire nzela parce que awa tozalaki na ba caniveau. Ba pandi lelo ba caniveau. Ezate. Ba érosion bazo bongisa nzela ba lobby kete ya lelo kaka no kinoki. Eza oyo avenir te ekosa ba 5 ans te. Ngoni bandeko baza kolela bapanzi banini na bango. Na bakote ezalaka ke. Avant no panza il faut boya nano botuna batuana. Bayeba sali état de besoin na bango tu. Avant no panza. Mais oyo
bakolamukaka na tongo tomoni kete bapanzi koto bakorespecte procédure ndenge esalemaka te olamukaka na tongo bapanzi oyo tomoni basote boye bapanzi boye omoni basote bapanzi boye ezopesa mawa mingi oyo baza koloba lelo développement na isiro toyebi te soki développement ngo ezali sur le plan nini parce que biso baoyo tofandi awa tozomona développement ngo te oyo baza kobelela ngo développement eza kaka soki bazwi mabele batie likolo na mabele nde babi développement mokonzi donc changement eza te changement oyo biso tomoni yango te ka ndenge isiro ezalaka liboso yango eloko ebongwani nango eza te ezaka makelele ya pamba eloko oyo nano oyo kete elongi ya sike nati tomoni kaka mpo na ngai eloko na félicité na gouverneur ezali lokola ati kobongisa gouvernora oyo arehabite yango tolobi ni félicitation na misalo asali kuna mais apart yango tomoni eloko te très bien vraiment oyo eza koreflecte kete mboka eza vraiment lokola chef ya province ezomonana te ndeko yaka société civilisée la nga nalingi biloko ya boye fo kobimisa bambodi beta biloko bimisa biloko nyonso kobanga mo bimisa biloko. Merci beaucoup. Nga d'abord na se présenter. OK. Kombo na nga Maître Adolphe. OK. Toyoka Maître Adolphe, toyoka nanu. Naza coordonnateur ya mouvement citoyen au très bien. Ah wana na sepeli. Bimisa siko biloko zana. D'abord dans un premier temps na remercier yo ndenge okomi na zero. Ezaki pasi pona yao. Ezalaki pasi. Zela molai. Bien bon. Bien ki balobi na biso ki babenga kiyo na ko, mais toyebi ke we msala na yo. Nana lobino ka benga ngai. Balobi ki babenga kiyo na bato ya gouvernement. Que non bazaki na kosa yo ya. Zela na no kata. Fotolo baba précision. Sango aza sango. Merci. Na lobby yango pe na bandeli. Soki gouverneur a lobby na bino ke moto abengaki nga akosi bino monene. Merci mingi. Na ye awa ngai moko na bato minei. Tofuti bie Kisasa tokomi na Uganda. Tokiti na Entebbe tokeki Kampala. Kampala toye na Aru na kotambola ko bena mituka ya mike ngai na koluwaka taxi wana. Obanda kuna toye na Durba tosali mikomisa tunake na bato abandai. Baza na conflit na Kibali. Na sololi na bato abandai. Na keti komona pasi na bango. Na encourager bango. Na bengi autorité. Na ye awa pona komona na gouverneur pona nini? Bango batangi gouverneur mingi lokola autorité provinciale. Ke ayaka kuna lakaki bango me akosi bango. Na mosala ya journaliste na koki kaka koyoka litoi moko te. Na tina wana isengelaki na koma na tuna pe gouverneur mituna. Ndenge na yawa na ye kosala émission liboso esika ya vande. Pote to tuna ye mituna. Nazwi rendez-vous na ye to kotuna pe mituna ya loba. Soki ezalaki bongo na kotuna bino ba question te. Seke na kotika lepa gouverneur na liena ye na latine na bimi na saini na zongi. Pona nini nazo peso maloba. Pona nini nazo senga yo bimisa eloko kubanga eloko te. Naza moumbu ya moto te. Na loba ngo na TV journaliste aza na moninga te. Komesana eza infraction. Soko kansinga na liena yo to mesani osali erreur na ko bimisa biloko nyonso. Bino bokotala. Tango ndenge tozo baboy tozo le kan direct eh. Tout à fait. Kokanza tenge nazo bomba tozo le kan direct. Mais loko zo le kan direct c'est que tozo bombe loko te. Moto alaki mbonga gouverneur akondima ba beta gouverneur bo. Bakisa biloko msoza ya kubeta beta yango sikoyo. Beta yango ndenge za. Merci mingi papa sango ndenge lobi na sepeli makasi. Oto tanga ki na réseau to tangi ebele. Biso ne to bengi aya. Biso ne to bengi aya. Lokuta na bango. Réseau na ikola bana bato keyo zala kana yo moto mususu. Ngana na moninga te. Naza na moninga te. Merci mingi. Na ebite na epe na retard puisque bande potation ça soli ebele. Na lingi na yeba plus situation bozana ngwawa ba difficulté ndeloko na lingi na yeba. Nini bozo dénoncer. D'abord liboso na lingi na senga na occasion yo. Chef de l'état aluka moya tinda peta de siège na otuele. C'est très important. État de siège ya. État de siège il faut ya na otuele. Pona nini? Pona nini? Alors ka rebelle azate. Rebelle azali. Ba elera bazo tungisa biso awo. Ba mbororo bazao. Bande kona biso tango nyonso bazo kufa. Insécurité leki na mboka. Atuka to senga peka mbororo donc contrairement na oyo commandant ya police azolo bake kimia ali. Kimia ezate. Commandant ya bataillon ya FARDC. Nyangara lelo ko mona bilanga ya congolais mokote. Oko bato bazo kufa tango nyonso. Et puis bato bakaka bango te. Baboma kaka batiki bango. Ba carte bazo ba carte ya bien. Oyo ba fani na bango. Insécurité eza totale. Na kosa yote. Awa kama mingi ba uti ko cambriolé bato wa na ville. Commandant moko kutu ba beti masasi. Insécurité ezali mutu akosa yote ke no atozana kimia. Nyangara dungu partout kuna bande bato bazo souffrir na mbororo. Tolingi na occasion yo chef de l'état tinda nano pe moi
colonel moko ou bien général moko akoma gouverneur pendant 5 mois ne fisque après wana batiki pas passer na continent mokonzi ya mboka azoyoka mbela na bino limbisa chef de l'état excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi avec tout le respect qu'on vous doit oyo ezali congolais moko azali na isiro atomboli monoko na ye mpe aza kosenga otia état de siège awa ndenge otie na Nord Kivu ndenge otie na Ituri soko koyi kotia awa selon explication na insécurité za korenye je pense que tant soit peu oko résoudre besoin na bango bao baza koloba na mongongo oyoki mbela na bango soki mokonzi ya mboka aza en ligne te ba conseiller baza koyoka ministre intérieur conseiller spécial en matière de sécurité monsieur François Beya aza kolanda et puis bakonzi ya ndenge na ndenge bazolanda biso en direct bosenga na bino za koyokana toke vraiment il faut bayokango puisque ba mbororo banyokoli biso ba elera ba leki na mboka eza insécurité biso pe tolingi na turu oyo na occasion sécurité zokota na Nord Kivu na Ituri biso pe to profiter nango très bien tolo bakeno lelo mbororo ezate to sala ba marche pour senga ba zero mbororo ekende ka pamba mais occasion déjà c'est de ça pesi biso est-ce que na ba marche baza ko réprimer bino to bazotika bino botambo bon marche ngane na zolo banona na prison bakangi nga na plein marche ba déchirer nga bilamba to senga départ ya président assemblée provinciale mais c'est afounde to sengi akende puisque pourquoi bolinga ki akende to akokende puisque ayebi musa ko sana assemblée d'abord te ça c'est de 1 depuis ça ça fait de l'autre tozana 2 ans et demi contrôle parlementaire moko sale mandele tena otuele même ata chef de division ya cadastre ou bien nini babenga ata so babuko benga mamba ya gouvernement pour dama ba copé babenga ata mutu moko service moko lobana biso yo sale manenge nini ezala katé même pas interpellation même pas question écrite ezala katé na otuele alors compétence na eza vraiment notoire et puis complicité na bango na gouverneur commis déjà annexé bakomi ko benga ye na ndako ya gouverneur commis na très boye balobi ne ko kontaté un président assemblée azo na butu bakomi ko sa réunion de décider ba député na ndako ya gouverneur na bénédiction na ye tito monique non ala tina moko te il faut akende bid neto sur la sikoyo session o elekaki budgétaire bakangande na otule na session te telelo na bité bato funga session na bité la session ba fungoli puisque bakangande session te telelo c'est extraordinaire non bakangande la session te neto sur la lelo bo ba utu ko balobi lobi ba fungoli session mais oya ni puisque bakangande le te neto sur la bona otule budget zate budget ba votande la ngote pourtant gouverneur qui a déposé budget na tare na délai o loi lobby au gouverneur a salaki wa salaki coup de chapeau le gouverneur a sali musala na mais papa faunde te wana incompétence eleki ba votant le budget te bi maintenant toujours travailler sur le budget ni na mboka donc président assemblée provinciale za quoi coopérant total azo bula puisque même gouverneur azo mande mwana au lieu gouverneur banga ye ya zo banga ne gouverneur pour votre information abe anga penza boy bafandi veste la tira kitoko président ozomona gouverneur akomisa pena même na président assemblée pam donc tout le baso qui tient assemblée président assemblée provinciale la gouverneur azo la plus sérieux oui gouverneur azo bima sérieux koleka mais oui donc gouverneur azo peser koleka mutu bazo pesa ye mutu quand même président assemblée azana suite était mutu keza moko ba commune ngo do ya gouvernement provincial alors ensuite était pas pour m'attendre na mkongo na ye bozo accusé na incompétence notoire incompétence et complicité na gouverneur et marque à contrôle nyonso yo assemblée ça la Congo et ça les makate ce qui azo longwate lobi gouverneur nda azo bloquer ko longwana ye oui très bien c'est démontré à tout le monde très bien puisque même dernièrement alors tout ça marche lobi ao pour na kosenga bakende bati bureau d'âge les mêmes jours bureau d'âge ba longoli yo so mona ki na depuis mon désalement bati à bureau d'âge 2 fois par jour président va voter bati qui va désigner qui pour na bureau d'âge bati pembeni les mêmes jours à lever séance kokena ba biri simbate puisque baloba iso ki bureau d'âge fandi peut-être contrôle ko koma makasi tu donnes pour ça contrôle salem mais ko bazana pour ça contrôle te il fallait que ça nyonso ba jui s'il plaît à gouverneur s'il vous plaît bati à diriger bureau d'âge s'il plaît à gouverneur et puis les mêmes jours ba greffe nyonso bazaki ko reprocher nango tata faunde bati ngo pembeni balobi non eloko ezati ba blachiri pourtant va même wana ba collègue na ya membre ya bureau ba komaka déjà lettre ya accuser à l'époque telle lettre na sa suite donc on comprend que nos gouverneurs pour ça que papa wana longola wana puisque soki ya longoli contrôle ko salem parce que bazo bomba ni puisque la question tout na tango nyonso ba boy contrôle pourquoi contrôle parlementaire ba boy pona ni ego sala mate bozo senga IGF ayawa IGF il faut ya puisque ba député to na bango za muke ba c'est seulement 4 ou 3 on va lutter pour Namboka. Les restes, on a dans la carte à poche. Monsieur, il faut IGF appuyer quand même les députés, les contrôle parlementaire, muke. Ndeko Alingeti, yonde ozali tata ya IGF. IGF, na bengi ombala misato.
Na bakisa 4e IGF bazala besoin no. Aya makasi. Yaka wa oyoka. Yaka oyoka makambo ezali awa. Yakawa moto atali na nguba na sama ipose bima robeli kolo yakawa. Yakawa oyoka pe otala. Soki makambo eza malamu okumisa bango soki eza mabe beta likolo ya nzete. Mboka ekobonga kaka soki pole ezali. Soki pole ezate makambo ekotambola te. O bazolobo eza ba Congolais. Natalisi bango ndeko yaka. Nalingi natalisa bango na mokili. Et puis précieux kanga photo. Esengeli ko sécuriser bato balobi boy. Nayoka te likambo ekomeli bango. Nazolo bango lokola chef de poste, officier de permanence, sango mokonzi. Nazolo bayango, liberté d'expression rassurée. Balobi oyo bango bakanisi. Nalingi na yoka te ko bakangaki moto pona ba opinion na ye. O balobi yango ne démocratie ba pesi liberté na bango. Et puis balobi pona ko bomate, balobi pona ko bongisa. Balobi pote l'état bongisa. Gouverneur oyoki bandeko ndenge balobi na yo. Nalingi na zwa na bango photo kasi monde entier pe boza komona bango. Mokonzi ya mboka pe aza komona bino, ba Congolais bandeko na bino baza komona bino. Yo za na mouvement citoyen? Mouvement citoyen tous les ma province. Très bien. Yo za na mouvement moko? Population. Yo za ka population. Bango baza koloba bomoni bango. Na sepeli na bango mingi bilombe nde bango yo. Na sepeli pe na président oyo. Alobi pe malamu. Ye pa bombite yaka koto bakanga na yo pe photo. Sengeli ba mona telema place soir. Kanga biso boy. Population sengeli ya loba tango makambo za kotambola te. Esengeli pe akumisa tango makambo za kotambola. Gouverneur a tongi bâtiment ensemble bandimi yango kasi na mobimba balobi makambo ebeleza kotambola te sengeli contrôle parlementaire et salama lokolo zo salama te IGF sengeli koya bolobi pe budget zate et puis là comme ça ngina bakiza bo puisque za ebele bakiza biloko te ngonga za mo bimisa ba plan bimisa ndako ne babongisi bo bimisa ba plan to yebi même te kuya ko bongisa ndako za mbongo bon e bani te to yebi te puisque c'est là ba information to za nango to yebi te que za vrai beza fausse ndako bazotonga na nyongo babongisa na nyongo ezala ndako bazotonga kuna ya gouvernorat ya ba gouverneur eza na mutu moko aza patron moko aza na riwara azo financer yango telelo yiti tabana telelo to yebi est-ce que ça vraie formation ou bien ça vrai te mbongo ebongisi to yebi ku yango te eza na ligne budgétaire ni to yebi pete et puis Kibale topesa mbongo puisque esika tozo kama pasi na yokana lobana no redevance minière bazo pesa ngo chaque fin du mois oyo Kibale ya futa on nous parle même déjà de 70 millions de dollars c'est là 70 millions mais moso za ko salema papa sango soki oleki osali o ba expertise ta o ba panzi o ba fungolia c'est bien ba za munene kitoko ça vraiment c'est à féliciter mais soki on va évaluer ngo ba expert ba évaluer kunango ba évaluer kuna ba makambo mususu ba machine ba machine te l'autre ba pe nombre de machine te e fana pe na villa wapi soki ke na pe wapi na ba chatier pe to tuna ezala ka pete bango moko ba yebi ba bombi nango soki za professeur te l'autre ba te puisque assemblée to senga na assemblée ndenge nyonso papa fo unde benga gouverneur ministre oyo aza chatier makambo wana balo bana biso ba sombi combien danger ezui mbongo boni est-ce que za ya province to yebite lakini me surpris na yo kitango ba bengi mutu moko na kini kuna bona yebite so ezaki vrai babi aza maison civile chef de l'état aye ba kei na Gombe balobi na biso ke non palmere wana batila kati na bila ya gouverneur nde fungoli biso membre bi ça dire puisque palmere balona ngo avant gouverneur comme gouverneur mais batila kati na actif na biso donc yebi ke déjà palmere wana ndenge to basiko eza ya province ba matabaki très bien ça tient qui déjà na kati na évaluation abi non il est bien il a fait ça c'est très bien donc yebi ke palmere ya Gombe eza ya province bon awa soki moto aye richesse nini oboza nango sur le plan touristique eza ebele d'abord nalingi na profiter na occasion wana pasango puisque chef de l'état za président de l'Union africaine en exercice toza na Nyangarao Centre Afrique mobima eza na Nyangara mais telelo siko ke kuna ko bateke za Centre Afrique na occasion na papa qui se kedi lukana no moyo bongisa ne fiske wana na manda na yo Afrique mobima ba bakete mboka na yo ndeza na kati na Centre Afrique Nyangara ezao ça a combien de kilomètres ici 135 km 145 nzela za malamu nzela eza bien otambola bambororo baza wana te so toyebi ke bato bakosécurize bino so bolingo kende kuna mais chef de l'état kosisa manda pamba te soki ebongisi Nyangara te eza satre mpenza na président oza koasime yango il faut bato bayeba ke non Afrique satre yango eza nde na Congo et puis na Nyangara très bien ekozala vraiment pasi aussi sa wana eza tourisme ya liboso esika tomoni place touristique monene mosusu eza boza na nini
bon bamususu jusque là puisque babongisa pete ata babongisa te mais oyo eza bapotentiel oyo boza nango eza nini anuarité tombe anuarité zao babongisa nde lango te bien que basilique ezoposer problème wana mwana kota kati eza dossier sensible mais il fallait babongisa yango ekobenga mpe bato ebele awa donc awa vraiment makambo ya koluka eza te bamakambo eza ebele na wambawa boza na okapi. Oui, barrage ni na Okapi park ezawa na. Ouais, Okapi ya libanyama pena. Babongisa ngo puisque une partie ya park ekoti na ipul na ni ekoti na otuele. Vraiment eza ebele. Toza na site munene ezobeba pamba na dumbe ao. Oyo penda soki lelo ba tina ngo barrage et quoi alimenter même une partie Afrique au côté ba pays pene ba Soudan et Chite za munene. Eza munene graba ba ngona dumbe. Awa tikolongwa kuna ta à peu près ba 80 km à peu près. Très bien. Nzela ndezate. Nzela ezate. Nzela ezate. Donc eza ba biloko toti yango na. Très bien. Pas chef de l'état na papa Sama Lokonde. Ba luka ndenge nini. Très bien. Alors yo silisa. Olinga koloba nini? Silisa nana. Là juste elora lingana lobana soulever compte tenu na situation ya province na biso. La CPL la présence na bino. Na ndenge bokomi kati na biso kokuta na couche ya population kosola na bango nde na félicité bino couche ya population oyo bokosola na bango na kati ya province auto ele suka wate bokuta ba mwa zando ba mama quartier bozwa ba nani na bango boleli na mutu oyo ka oyo préoccupation azali na juste compte tenu na situation ya mboka ndenge na kabina kubeba tuafuta makameme te ba 9 mois ba membre bato baza kuna bafuta mate ezalaki précisément pour na koloba ezalaki situation ya courant na mboka ça plus de 6 à 8 mois ezalaka na mboka te OK courant ezalaka na province ya Haut l'été mai quand même régime des eaux yo c'est la tourne yo so atindi ko provoquer s'il vous plaît déjà yango moko bakatindi ba ko ya agresser s'il vous plaît présence na yo membre ya gouvernement professionnel lo ba ko agresser ngai do abalinga te mto so la na lobi boy na biboy. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Précieux. Na pesi bino maloba moto nyonso azali libre ya koloba oyo ya lingi. Bato aliboso balobi malamu pona gouverneur asali boye. Esaki mobulu? Bongo bato baboyi gouverneur. Baza na droit te. Boyi pe te zo ba ne vérité. Limbisa. Zo dénoncer. Soki otie biloko na mesa moto yazoli ya ndunda te akomi ennemi na yo ozali mokonzi ya bato nyonso opposition na majorité chef de l'état bakritikaka ye ata ngai ndenge nazali awa ata nde naosala mosala eza na bato mosusu mpe baboyi ngai eza droit na bango omoni te na ebandeli ye azwi maloba lobi tolingi toyeba mpo bayebisi biso lokola ke gouverneur nde asali nini abengaki yo apesi point de vue na ye ngai napesi ye yano te napesi mpe yano soki ye alobi yo soza na eloko ya koloba nazopesa maloba yo mpe okoloba yo mpe bimisa biloko oyo oza nango moto nyonso bimisa biloko na yo yo oza congélateur te bimisa biloko ndeko silisa yozwa po mutu abika ezaka base eza mai na courant eza na province te 8 mois yango oyo tobika bongo et pourtant balobaka na dumbe chef de l'état ndenge alobaki keno akomi na pouvoir kotonga baindustrie akosa baengagement mpo ya bajeune oyo balicencie bagradué badesisi et en plus nini situation ya nini ya province oyo alingi nalobela compte tenu na nzela eyena banzela oyo eza priorisé babongisa banzela mosusu babongisaka te so ta lokwa nzela ya dungu so territoire na bino boza na sous pression moko boye badelese bino eza na banzela oyo base base nango kobongisa so ozwi nzela ya dungu kokende faraji nzela eza ya kobeba. Très bien likambo ya nzela nayoki bino wi ndeko silisa mbango naza na mosala monene olingi olobala oui tokutani te omoni sango simba nano ndimaka eza sango yo simba nano omoniki eza sango donc nasepeli mingi na présence na sango na isiro parce que ya na makambo esengi toloba omoni ya na makambo mosusu il faut to recadrer débat na biso to recadrer makambo na biso ekende na ndenge ya bien na obanda naza na inquiétude moko par rapport na nomination ya président de la République na ndenge ya sali a nommé ba gouverneur militaire pour na des provinces. Eza état de siège. Eza état de siège pour na 1 mois. Alors natali des provinces wana province eza voisine nango eza province ya Otuwele. So tali ozui territoire ya Mambasa. Mambasa ozui Zamba wana ke nord Kivu ke Ituri ezongi mamo eshite na Epulu. Epulu ezongi zo Mungwere wana eza Zamba moko makasi mingi. Donc elonga no senga na chef de l'état
na chef d'état-major ya RDC baluka moyen ba renforcer biso sécurité wana parce que infiltré wana ba rebelle ba kiko kima kuna ba côté le biso koto na otuele parce que awa toza menacé na ba mbororo na elera ba ko sangana ba ko tsabi keno a otuele kuna il fallait pas abatia bino état de siège. Oui et wana ngara wana des opinions ngati très bien. OK c'est que problème nga leka ba renforcer la sécurité na otuele parce que ba tu wana to boy ba nyamu wana ba profiter ba kota na ndenge na ba kota la biso na Izuru et puis deuxièmement la lingi na solula mukie par rapport na jeunesse na lingi mingi masolo nga mingi kende direct na ministère ya sport omoni lelo surtout kena ba pilo ba Brésil sport et contribuer na kati na budget na bango parce que ba recadrer sport ba tomboli sport na bango mais biso na Congo so mona que non lelo équipe nationale la biso et kende ke liboso te parce que ba se focaliser kaka ville Kinshasa Lubumbashi moi muke na baba Congo kuna donc et na ba intérêt lo ba Izuro ba wapi okuta ba joueur talentueux ba yali mais fekofa nani o wana na mona tête na bango na moni Costa Omari donc bango batali ka batu côté kuna même na Izuro il y a des talentueux les lois sont à Mamba azamo no to former mais so comme na stade négligé donc on dirait so ba nyama wa kyoko na stade ozomona elo biso to senga parce que na bosa ngo se présenter moi nazali président ya équipe moko ya football ya Izuro IS Izuro elo to senga biso awa na Izuro ba jeune toza na emploi te et puis ndenge tozangi emploi ezo tinda batu basala ba désordre moni que no bato bakomi ba droguer bakomi na ba manga msusu et puis elo msusu no senga na bandeko na biso yo basala ka musala kiwewa ba taximen donc eza bato yo que non gouvernement central et provincial batala kana bango parce que bazo sali c'est fallait qu'il l'état d'attire ba transport âgé pour na kosunga bato na transport bango za ba initiative personnelle alors on va terminer avec les frères patienter toyoka et puis on va clôturer oui ndeko na benga mina kombo Patrick Bamiangam OK naza coordinateur ya la plus grande structure de la province dénommée les Hauts-Tuélé d'abord très bien avec plus de 15 000 membres OK naza koloba pona amour ya mboka tozwa ba tendance politique totia pembe naza na posa jeunesse ya Isiro en particulier pe ya Hauts-Tuélé à comprendre que non biso nyos politique écolique mais tozaka na eloko moko po tobengi yango Hauts-Tuélé OK non moto akobenga na moninga na kati azate mais lelo tozwi ba partenance politique ndeza ko dominer o esengeli to sala pona mboka nakanisi na kozonga sima mingi te parce que tozalaki na tongo depuis ba intervention baninga bapesi s'il vous plaît tozana discours molaite baninga bapesi point de vue na bango ndenge makambo eza kotambola balobeli makambo ya sécurité makambo ya nzela contrôle parlementaire balobeli makambo ya courant na mai balobeli makambo ya président assemblée provinciale ndenge sengelaki alongwa po aza na incompétence notoire balobeli makambo ebele yo yoki bango point de vue na yo eza nini soko omoni ke makambo so eza malamu olobi ozali libre c'est là où on y va vite on y va problème nange eza nini nalingi nazwa to catifier ba makambo en termes ya ba responsabilité parce que lelo le gouvernement provincial oyo ke non bato mosusu bazomona ke il ne travaille pas tozwa par exemple nzela outi nzela oyo eza route nationale Durba na ebo OK eza route nationale numéro 26 esengelaki gouvernement central et financé pour que nzela wana ebonga mais gouvernement central a sali l'autre côté s'il vous plaît oyo outi aru zoya eza national numéro 26 eza national alors eza nazo informé yo soko yebite nazo informé ya gouvernement central mais gouvernement provincial a moni que population na ye azwa na passe azui ba zimbisa ndeko eza gouvernement central nde aza na compétence ya kobongisa nzela oyo nyonso mokonzi ya mboka kobongisa gouvernement central yango babenga yango mingi ba route nationale oyo eza provincial nde eza ya mike eza na province nzela wana ezali route nationale numéro 26 soki oyebaki te okoki koyeba soki mpe ngai nayebaki te olinga koyebisa ngai me ngai nayebi likambo wana na biso eza route nationale numéro 26 merci nde omoni déjà biloko wana nde ezocréer mwa ba confusion gouvernement provincial a s'en charger pour que population azwaka mwa nzela ya kobima na kokota awa Isiro po okoma ariwara na bacamion à l'époque na nzela wana ezalaki impossible
mais lelo nakanisi obimaki mokolo moko komi awa toleka wana tozwi route nationale numéro 20 oya nyanya eza route nationale eza toujours apanage ya gouvernement central. Mais au moment où je vous parle, il y a 2 semaines que Conseil des ministres au niveau provincial, balobi, il faut population, tout ça, lisaye. Bazui, déjà le 15 na mois oyo, misa les obanda tozo déployer ba matériel. Na linga ki na pesa ici kamboka euti. To outi na presque rien parce que après tant que tozala na grande orientale, otuele na bazuele to bénéficier qui ne l'autre. Tant que démembrement salemi et sali que Felo la paix à son âme, comme gouverneur, il a fait ce qu'il pouvait faire à son époque. Je crois nenge tozoloba ba éclairage public yo ezawana eza ba œuvre naie. Mais et salemi que il a fait que 3 ans accueilli ba séane aie. Chacun a une vision. Le problème tozana ngo tolingi makamyo c'est ça le coup de bâton magique. Na domaine nyonso to mona kaka changement bala moko to komi na suka. Mais gouverneur a un mandat et puis azo travailler en termes ya priorité. Tozala ki ne lo côté lelo otuele eza province o eza na arsenal ya Banger parce il faudrait commencer quelque part. Sombi Banger à province OK non eza na ba chantier parce que ba kolobelo to moni yango na ville te. Basomba ki yango te po efanda ka awa eza na ba chantier na banini. Du moins nzela wana to banda ikuna esika yo uti pour que tobima tozo kende. Province et sombi mobilité pour le gouvernement provincial. Vous avez un Jeep Land Cruiser eza awa. Nyonso wana eza apport oyo excellence gouverneur abakisi. Ndako yo zomona tokoki koloba eza réhabilitation mais soki biso nyonso ndenge toza awa. Yo yebi état ondako ezalaki nango te. Mais na état ekomi nango vraiment c'est une construction parce que ceux qui ont continué à 4 dispositions nyonso ezalaki ba buki ba mur ba tongi na lingi nazonga makambo ya courant silisa wana courant SNEL aza autonome aza na autonomie de gestion to futaka courant tango a fonctionnaka mais mbongo wana ya obiso to futaka pa bato ya SNEL gestion ezala imwa mubulu yango moni ke non na ba subvention au gouvernement provincial banda ikosala et banda ikosimba te ba uti kosala remaniement na équipe ya SNEL équipe ya Sikeuti koya tozala ki na difficulté solo ya ba coupure ya ba câble électrique OK non et ba bongisi déjà mais également autorité provinciale alobaki batia siko politique moko pourvu que tango ba ko lasser courant population elle là na sous courate yango moni ke no so koti wana bazotia même ba tank pour le gouvernement provincial abanda ko subventionner SNEL na carburant mais du moins bango pe gestion na bango baye bakeno o population azo futa et ça pour que ba faire fonctionner très bien nini ekende liboso vraiment à 80 ou à 90%. C'est mon point de vue. Très bien. La province est dans les bons. Très bien. On a c'est ben ou rien. Très bien. C'est par ces mots ngamoko na kotambola boza la kimia na hein Yakanan. Oui. Barité. Maman. Tosili sana mama. Mama. Olobiboni. Merci papa pour la repesanga parole. En tout cas, to sepeli na kokoma na kati ya province. Parce que biso ndenge tozaba natif ya awa. Tobotami awa. Mais tokende ki juste Kinshasa pona kotanga. Tant totangi tozongi. Kozonga na biso ezaki mayele o tozwaki kuna toya kosala na province na biso po province na biso ekende liboso. Ezala pe compter parmi ba province mosusu ndenge ezokende. Mais eloko nga na koloba boye na kati ya province na biso politique oyo eza na kati ya province na biso eza nde politique ya haine na politique moko ya donc ya mutema mabe po toza na posa province ekende liboso bon po mutu abongisela biso mboka eske mutu wana efa uta na lola akweya nde abongisa mboka biso susi na biso eza mboka ekende liboso na ndenge nini po toyebi mboka ndenge ezalaki na ndenge ezokende lelo en tout cas pona biso ba natif ya awa tosengi ke
oyo déjà mokonzi aza en place azosala asali déjà pas. Et puis constitution na biso eza susu te ke bokonzi eza ke muto vanda seko na seko eza bokonzi moko ya mandat donc mandat na ye oyo soki asali esili akei na ye comme ça oyo akoya na nsima na ye ntango akokuta déjà pan oyo asali oyo mpe akoya wana il faut abunda lisusu makasi mpo amo déjà pa oyo moninga asalaki ye mpe abunda makasi. Je suis obligé d'arrêter. nde yango wana kolobake biso ndenge toza na posa ya développement toza na posa bapolitike ya ba-nt biso na biso toza na kati ya ba-n oyo osali mpe bozosala te mboka okende liboso te. Merci beaucoup. Merci. 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 Nasepeli mingi. Oui. Olanda ngaka musika. Oui. Nakoya pe na Beni. Nazalaki na Beni liboso me na kozonga yesu. Mina furahi sana. Okay, asante. Mina wana kufata sana. Okay. Po problem na biso aweza nini? En tout cas, ndenge tokutaki isiro. Na ndenge isiro ezali. En tout cas, quand même, musala ezako salema. Tozala ba ingrate. Musala ezako salema. Et puis, soki lola kisanga za kazana na bomoi. Amoni o Christophe azako sala lelo. Ndele akomona ke musala ezako salema. Okay. Mwana mobali oyo azako sala musala. Très bien. Po awa tozalaki kosala boyo. Tozalaki konyoko, tozalaki konyoko ama. Po lelo ekoma boyo. Anduka Christophe. Allez, tombola maboko miseko. Tombola nanu, tombola maboko mi Cécile. Vous allez tombola maboko. Nasepeli. Tozalaki na rond-point Patrice Emery Lumumba. Ba Congolais oyo bazala isiro, ba pesi makanisi na bango. Ba lobby o bango balingaki, les avis sont partagés. Toko continuer tozala na isiro, toko continuer, toko sala ngolobi, toko tambola ti, toko yoka bato ebele. Merci Nabino et à tantôt. Tombola maboko miseko mina suka ekendaki o Kapernaum.